Bananzambe ezali awa. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu, mbote. Tikate nkolo nzambe na nguya apambola, apesa kimia na kati na mabota. Bozali bongo na kati na chaîne na bina ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Esengo mingi ya komona na bino no lisusu na mokolo ya lelo ya saba ya lelo. Na bongo na oyo nana sabone te obanda ko sabone kaka wana abonnement okoma membre pona ko tumbola chaîne na bino ya bino basanto. Chaîne na bino esengeli ko partager ba message oyo le kaka ko kabola yango batu ba yamba yango pe ko tshaba commentaire. Pona ko sabone senga ke loko te, ko fute loko te, mbongo te. Mais ezali pona lokumu na nkolo ezumasia mosala na yo po sala yango. Soko sali o partager o kabuli maloba na Nzambe na bato ezali pe yo po te ile loba na Nzambe. Balinga mi bana na Nzambe ezali bongo ngai prophète na bino bomoni liboso na bino nde prophète Pembele Aziza. Pembele Aziza. Nkolo Yesu Masia Nzambe na nguya atinda nga liboso na bino pona ko sakola malako na ye nde maloba na Nzambe. Na bomesano avant toujours to continuer pe ko sala misala na biso esengeli ko zongisa matondi pa ina nkolo Yesu Masia apambola yo pe apambola na ngai pe bande ko mosusu to bondeli na kombo na Yesu Masia. Yesu Masia mo konji na ba konji. Okumbama, ochanjolama, onetolama, pozali malamu. Na pamboli yo, pote yo zali Nzambe na nguya. Me na sengi bolimbi si pote, na ngonga oyo, moto azali moyenge bene liboso na azali te. Pampateno bazo tala, pe bazo landa, bazali basumu pe ngai moko oyo poninga na te ya nazali mosumuki. Kasi tatala tanga mobimela kwa bakolata kelamba. Inspiration na ngate mbe inspiration wuta na yo, makanisi na ngate makanisi na yo. Na pesi direko yo liboso na maboko na yo tata na bampate na yo nyonso bakolanda yango tata tikate yo moko okamba yango na kati na nguya molimo santo. Inspiration, sagesse pe intelligence euta epai na yo na pamboli kombo na yo na kombo na tata ono puissant na lobibongo. Amen, 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 amen. Balinga mia bana na Nzambe bikela mna Yesu Masia tozali na mateya na mokolo lelo. Mateya na biso na mokolo lelo ezali na mokanda ya Proverbe. Proverbe chapitre 9 verset 6. Na bandeli mateya na biso ya mokolo lelo ezali na mokanda ya Proverbe chapitre 9 verset 6. Na bongo na kotanga makomi na kombo na Yesu Masia na tangi makomi. Elobi nini? Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marcher dans la voie de l'intelligence. Parole du Seigneur en ce jour. Na bongo na kotanga makomi lisusu na mokanda ya Lingala. Na Biblia Lingala ezali proverbe nde babengi yango batoli. Na tangi bongo na kombo na information makomi lobi boye. Botika bizaleli ya bozoba. Boye bokozala na bomoi ya kitoko. Bolanda nzela ya makanisi ya malamu. Makomi na nkolo Yesu Masia etangami na bino lelo na moko. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Balinga mi bana na Nzambe bikela na Yesu Masia na banzi boyoki makomi na nkolo Yesu Masia ndenge etangami. Eza kosengama na yo mutu zalaka distrait, yo mutu landaka tamu susu zo landa mateya tamu susu bouger. Zalaka penda concentré pour na koyo kwa mateya na nkolo Yesu Masia eza très important pour na yo. Mateya ezali lobiko, ezali bo moi na kati na biso bato. Pe mateya pe ezali susu kufa na baoyo banandi yango malamu te pe bato bakoko ekoki koboma parce que mateya ezali lokola mbeli ya mino mibale ezokisaka pe ekoki kobongisa. Mais nkolo Yesu Masia aye po na bo moi
aye pona lobiko, aye pona milimo na bato ebika. Soki chaque dimanche bozola na mateya ezali pona kolakisa bato nzela. Yango ezosengama na kati na pate moko na moko, ndeko na Yesu Masiya mateya na oyo eleka kobandelaka yango koyokaka yango. Eza na mateya oyo ezali ta mosusu kosunga yo na makambo mosusu oyo yo moko oyo yebaki te elakisi yo nzela. Pe bobo sanate ko partager, bo kabolaka mateya na Nzambe. Kabola bandeko, banda ko sala musala wana, ezali musala na Nzambe, ezali ko panza sango malamu. Na nkolo Yesu Masiya pe quand même boyimaka. C'est très important na kombo na Yesu Masiya. Balingami yaba na Nzambe boyoki mateya boyoki yango ndenge tangami. Thème ya mateya ezali quitter la stupidité, lâcheté et naïveté. Na bandeli. Thème nango ezali quitter la stupidité, la lâcheté et naïveté. Na lingala. Bomoto ekufa bozoba kobimana yango. Bikela mona Yesu Masiya bana na Nzambe na banti boyoki mateya mokola lelo ezolobela na stupidité elingo lobake ozali stupide. Na mokuse lâcheté elingo lobate ozali lâche. Naïveté elingo lobate ozali naïve. Na nyonso wana soki tosangisi yango elingo lobate moto azali na bozoba azangi mayele. Na français babengi yango bêtise, bourde, idiotie lokola idiot, imbécilité donc lokola oza imbécile ezali injure te ke bafingi imbécile ngolo bate ozana mayele ya mukuse. Niveau ya mayele ezalaka na 140 wana ba sage 140 ba savant. Soko kiti ba misu bazana ba 110 wana mayele yali. Soko kiti na ba 80 ba 90. So komi na ba 50 okomo kuma idiot bakomo bengo dio. Soko komi na 25 donc na shuka babenga bango ba imbécilité donc mayele ezana na se penda ko se inintelligence moto azangi mayele ya kososola azangi sagesse nde yango yo Nzambe nango ya yele lopona ko yebisa yote obima na kati na makambo yo pona kozala stupide pe kozala lâche kozala naïve elingo lobaka te ke fotanga ba classe aussi si ba classe nde mutu okoki kozala lâcheté okozala stupidité te okozala naïveté eponi kelasi te eponi ekolo te eponi pe sexe te ozala roi ozala président ozala reine empereur ozala mutu amayele PDG ozala ministre tonani makambo yo ya stupidité na lâcheté na naïveté ezwaka bato mingi pe ezo bato ebele pe yo mutu ozotala ngai eza na moment moko pe okomaka ke omoni penake mutu oyo pena moninga stupide pe yo moko omibengi stupide ke mutu amoninga lâche yo moko pe omibengi lâche naki lâche et puis olobi ke naki naïve akosaki nga po nazangaki bososoli makambo oyo eponi sexe te eponi mwasi te eponi mobali te eponi pe ekolo te eponi race te stupidité ezali euti na Nzambe te po Nzambe azali oyo apesaka connaissance na intelligence. Nzambe na nguya alingaka pe bato baza ba stupidité ba naïveté po epesaka Nzambe kanda po bato mosusu soko akoyi na stupidité na ye to na lâcheté na ye to na naïveté na ye alobika ke na pesi mokumba na Nzambe pe mokano na Nzambe eza mokano na Nzambe te ezali satana. Bana na Nzambe kozala stupide kozala lâche kozala naïve ezali eloko moko ya bien te pona nini ekoki kopesa pasi soki ozali mokonzi na kati na mboka mobimba pays mobimba koko subir problème pona lâcheté na yo pour na stupidité na yo na naïveté na yo pe soko ozali membre na famille
makambo mosusu ondima na makambo so sala et ko bébé sa famille comment ko souffrir pour la stupidité na yo, pour la lâcheté na yo, pour la naïveté na yo. Pe na ndako na yo na bana na yo. Ba ko souffrir les kamora pe yo moko oko zape base ba souffrance ya makambo oyo pour oza stupide, oza lâche, oza naïf. Lelo souffrance wana ekomi ko lata yo pe elati batu pe lati makamane na ndenge. C'est très important maté lelo bana na nzamba fungola matoyi oyoka. Eza molimo moko eza ko ronger batu beletina lelo yo. Batu mususu bazali awa abotama stupide, naïve, pe lâche akufi nango pe e bomi ye pe memi ye na kufa. Mais ba mususu jour ami mona ikazaki stupide. Ami mona ikazaki lâche, amona ikazaki naïve. Aresezisaka azoma yele mbala moko bite na kokosa makasu na makambo te na bime na kati na likambo. Mais mingi ti lelo bakosa makakaka, bazo kokosa makaka, ti lelo basaka ba stupide, ti lelo basaka ba lâche, ti lelo basaka ba naïve. Eza pasi na kati na batu oyo. Pote na kati na ekolo, soko za na kati na famille, to za na kati na pays, to za na kati na société, na makambo oyo, société ko souffrir. Pe famille ko souffrir, soko me makamboka o faire souffrir mboka. So za ministre mboka pe ko souffrir. Pona likambo oyo ya stabilité. Bana na nzambe bikele mona juma ezali molimo ya diabolo, eza molimo na nzambe te. Banani oyo bakoki komi benga baza ba stupide, banani oyo bakoki komi mona ke azali stupide, to ami moni peut-être yaki azaki lâche, ami moni ke azalaki naïf. Bato oyo bakwe sama na ngambo to na likambo moko na sima yeko sosola après. Bato basala berrer na vie. Après yeko sosola après, ayeko comprendre après que non, il fallait pas dans une décision wana. Et memeli ye ngambo, et memeli ba désordre, ba misusu mabale kufa, ba misusu ba société kufa, ba misusu ba famille panzana pona ba décision ya stupidité. Bien-aimé en Jésus-Christ, maté, zaka teke o recevé bozo mbongo, bozo bote, makambo oyo izako ronger nzambazo sekelate na kat na mokili. Boyo. Eza inintelligence ko zanga mayele. Nzambazo mona bino lokola bazo bino bato ba stupide, azo mona bino lokola bazo ba idiot. Bato moko bourde. Donc ti le loyo sokiyo omizongi sakate, sokozo sosolate, eza passe na kati na bomo ina yo pour s'en sortir, likambo oyo. Et c'est tout un esprit. Le stupidité, lâcheté, naïveté, eza esprit moko e bloka bate belé. Pona nini, bato mususu batadika bata oui, alobaka non te, kaka oui, na oui, na ye wana e memele ba problème. Pour na loba non à kokakate. Donc, et même là, il y a problème, et l'outil il y a problème, qui n'a le pas de se solater, à comprendre te. Bien-aimé, en Jésus-Christ. Tozui na katina Biblia. Prophète Moïse, prophète, alingi kokende kokuta na Nzambe. Nzambe, oya kendaki pour na 40 jours, 40 nuits. Akende kokuta na Nzambe po Yahweh asola na pese 10 commandements. Moïse atiki Aaron de konaye Aaron. Oyo ba wutaki na ye en Égypte na ba pasi ba lekana ba mer rouge, ba tambole na bazamba na bisobe na ba pasi. Siko ba komi na ngomba oyo ke siko Moïse fois kende kosola na nkolo atikili mukumba, atikili église, atikili batu, atikili ensemble. Abise botikala ngana ke prière pa ina tata nakende ko soana pa mais eyebana ki jourté oya mikolo ka de sala bona te. Moïse a mati likolo et pa ina nkolo tel masara ki 40 jours 40 nuits batu bazelaka ba mona ka yete azo zonga te bandimi babandi ko mirimire peuple bandi ko mirimire abandi ko loba bako na makanisi bango lokolo balata ki musuni na makanisi ba yibika ke Moïse ndenga ke kuna 40 jours ako vivre te ako survivre te pour azabi leite azane loko moko te ako vivre ndenge seke akufi na ye donc azana ye chose na bomo ite na makanisi na bango ka wana or ke Nzambe na nguya soki asimbi yo ozana le loba na kat na ye
okobika kapote Yesu Masiya pe asalaki jeune ya 40 jours 40 nuits alobiki moto abika kaka na kwanga te mena liloba na Nzambe ndi liloba esovaki ye Moïse ndenga kende kokumela wana bato batikali impatience bataki patience te bakomi baye kotungisana ni Aaron bayeli Aaron. Oh non, biso, non, le quoi Moïse, azumwa na yete biso to baye na biso photo sala nzambe na biso mususu, photo sala nzambe na biso bikeko to créer nzambe na biso po nzambo ya yeto zo ebate banda kenda abunga to bako. Aaron azara akomi stupide, lâche, naïve. Aaron au la joie décision le bake non. Tala nzambe oya legisi biso na mer rouge. Tala nzambe oya wuti biso na Egypte legisi biso na biso be na bakamade na ndenge to katsima rouge. Nzamba se mikamwa ya minene akati ebale na biteni mibale makamo si pe alesi biso ba mani na kati na désert. Kaka nzambe oyo to bungwa na to bungwa na to la nzambe mosusu to ke sa nzambe keko ba telemilier ndeko akoki kozwa décision te. Soki bozana un chef na kat na groupe azora décision te ko se décider te et ça passe même na bamboka na ba pays sur un chef qui n'arrive pas à décider c'est difficile na kat na mboka wana et avancer. Aaron a commis lâche stupide andimi makambo yo batu basala kinini nana ngwa zana wolo ayena wolo nana ngwa zana chaînette ayena chaînette nana yana bakra ayena nana yana ba yena ba biloko na ba wolo nyoso basangisi nyoso mutu na muna wolo Aaron zo mona makambo nyoso na misu na ye basangisi yango esika moko papa bro ba se fondre yango basali vodor ndekeko bato oyo ba wuti pa ina nzambe na nguya o ba moni makamusi kaka bato wana bakiko sambela ekeko bakomi ko betle kuto ba dance bakomi ko bina bakomi ko yemba ba choral ba ekeko bango basali ba olo ya bango moko basali ekeko botala mutu ndinga zali tala mutu ndinga zali quelle lâcheté, quelle stupidité, quelle naïveté. Arope zoba azoko kolobate. Moïse 40 jours et koki. Ndenge azonga kitanga zongi Moïse koyaye amoni peuple ambiance. Ba danse ndenge na ndenge. Makambo ndenge na ndenge. Aro Moïse akamwe. Abi qu'est-ce qui se passe? Or que Moïse kuna pendenge akutana na tata yawe na bibele mozalisi na likolo na se nde apesaki les 10 commandements aye nango na 10 commandements na mibeko oyo ndenge peuple akotambola aya kokota bo quelle ambiance abengi Aaron qu'est-ce qui ne va pas yo tikalaki na peuple oyo likambo nini boyo Aaron azoko kolobate stupide Aaron lâche Aaron bimi naïf avant de ko kas bango batu balobaki kaka oyo umeli bango kaka wana o kaka boye bango batu balobaki yango ngai moyena lobalizate alléluia et pas Moïse atombokaki alobaki ba oyo baza puru nzambe na nguya baleka kotoyo baza oyo baza pona nzambe na bango bikeko batikala kuna ba oyo batikala ki kota ba nzamba bikeko Moïse atindi ba oyo bayaki pa na nzambe na nguya biboboma bango babomaki bango yawa alinga kaba lâcheté alinga ba stupidité alinga ba naïveté tala likambo oyo pona kolakisa ke naïveté na lâcheté na stupidité ezaka kaka te ko zoba omuto tanga te mosali na nzambe pe ya monene oyo boyoki mosali na nzambe ya monene même na kat na mangomba même na kat na l'église ba stupidité ezali na kat na mangomba tozo mona tozo vivre pasteur na prophète na makaba akomi stupide na kat na église kumo tambola na ndenge moko ya malamu te mais pasteur tout prophète azoko décider te azoko kozwa décision te pour faire marcher liloba na nzambe nde stupidité yawa linga kabatu ya ndenge wana te. Un bon chef c'est celui qui commande, un bon chef c'est celui qui dirige, un bon chef c'est celui qui prend des décisions. Chef malamu oya zoko ba décision, chef malamu oya décidaka likambo lobi salami mais oyo chef baloba boy donc obimi stupide bien-aimé en Jésus-Christ. Stupidité ezali nini? Ezali loko moko oyo bazo sala likambo ba olakisa likambo
mais yo ko décider te yo ko loba te mo kaka o mirimera kana cessé o loba kana cessé o kuma ko mirimera soki batongo bato ba lobela ko makomba ba mona nika bo pum o kangi monoko mo yo lobeza te o komi kaka o komi ko loba na kat na se Proverbe chapitre 25 verset 8 et lobby. Vivre sans miraille, c'est vivre sans protection. Donc, ce qui est vivaka, on a la garde faute, on a la protection, on a vivre le cas mutumoko, on a le cas de capacité, on a la protection, on a protéger. Stabilité, elle est comme moko yamabe kukoleka. Bana nansa bébé kerem ne sumasiya, makambo ya naïveté, na stupidité, mingi lelo yo. Mingi lelo bazo ko payer trop cher. Mingi lelo yo bazo mona makambo ba sala pe zo sala mati lelo yo, mais bazo zoma yele te. Bazaka toujours ko kosama, toujours kaka na mubulu. Bana nzambe bikena mona yesu masia. Tozwa tata oyo babengi kombo David. David un grand roi. Roi monene boyebi David asala ba makamu si ya ndenge na ndenge. Mais David asalaki mbeba ya kobima na mwasi ya batu ya Iri. Nenga bimaki na mwasi wana yawa lakelaki ye mabe. Alobaki na ye malgré osali makambo oyo mais péché na yo kozala impunité. Lokolo yo bimi na mwasi ya batu na kobatama mais yo na basi na yo bakobima na bango vis-à-vis en public. Alléluia. Mais salami nini na bilakeli wana. Soki tozui na 2 Samuel chapitre 18 verset 1 à 18. Et puis, tozui 2 Samuel, chapitre 19, 1 à 8. Tokangi nan parenthèse ya makomi wana. Bala nanzambe. Et salami nini. Mwano yos David abota. Mwana na yemoko. O babengi Absalom. Absalom abaloki li tata na ye. Abaloki li tata na ye. Abaluki li tata na ye bokonzi. Absalom komi roi. A côté li papa na ye na kati na mboka Israël. David amoni passe. Amoni force mwana na komi nango David tout la moshi ya zaza kimi. David o muto makasi. A kimi na basoda na ye. Et le connaît salami. Absalom a komi ko zo basoda même ya basoda ya papa na ye basoda ya David ba komi ko kende pa Absalom. Ba koti na bango na kaya Absalom ba komi ko abandonner David. David a commencé déjà à âge avancé. Tant au moins à côté frappe n'importe frappe. Ba soldat à David ba monnaie que non, faut te protéger roi na biso parce que na tant on a kala sur guerre c'est-à-dire ba protéger ka roi. Mutali bosu ba protéger ba ba bando bunda biso boma biso mais roi boko ko bomba il faut ba protéger ye. Ba kamati ba kimisi David ba protéger David. Ba peuple ba meki ba bunda ba kokate. Ba soldat ya David ba kokate Absalom azui reine. Tango batu ba moni nengwana Absalom batu nyosu na sima ya Absalom ba baluki na bango David. Mukilio yana makambo ba baluki David abundela bango bitumba. Wa longisa bango bitumba na ba Philistin. Wo makamane ba baluki na bango ba komi na bango na kote ya mwana na ye nani Absalom. Mwana lokola akomi sikoyo ami moni bokonzi za loko mabe. Lokola moni ka komi mokonzi. Mwana sali nini? Alati bokonzi nyos tu abandi kusala nini azubasi ya papa na lokola papa kimaki azubasi ya papa na ye nyos lokola David akena basi ebele abimi na bango en plein air en public batutu ba otala ndenge kaka nkolo alobaka na makomi esamela David wala mutasala yango sikona ni mwana na ye moko propre batu ba otala aobima na bango asala na bango ba rapport na misu ya batu. Pona nini a humilié papa na ye a comme sa papa ne penana se po bala ala sake papa na ye bokonzi za shute bo yinde mutakomi bokonzi yoka jusqu'à ce niveau là moi no yoboti akiko salo biloka ni yo tant que papa okolobanini anasima atinde les sources ba soldat ba poursuivre papa na ye abibobo melanga ye David baza ko kima se ko kima bamboka na bamboka so ba kimi ba ya mboko yo Absalom komi peni na ba soda na ye David ko kima mbangu na mbangu
basoda bakimisa lokolo bazalaki lisusu ebele te lokolo basoda bazalaki ebele te donc bakomi koboma basoldat ya David penza donc lokola déjà azalaki susu pena ba makasi ye moko te boy akomaki déjà mokolo bana na nzambe bekela mona Yesu Masia David amoni passe leki amoni souffrance leki o ndi bato bazo kufa nenga zo kima David asengaki pa na nkolo nzambe nde epai ya bondelaki Psaume 3 oboyo ka Psaume 3 ezalaki wana pona mwana na ye ndika zolanda aboma ye O Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et Yahweh ba yinanga ba ye mingi penza. Mingi bazali ko telemela ba yinyango na mwana na ye na troupe na ye. Bangonde bazali ko landa. Tango abondeli prière wana nzambe na nguya yoka kakaka. Ayoka ki David. Bana nzambe Absalom azo yana kata troupe na ye. Siko bakero kim bakimisi David bakero tike na mboka. Ba soldat David ba yepo ba contre troupe ya Absalom ninge zo landa ki toke ko kalango kota mai papa zanda no baba bombi papa mais yoka maloba ya David stupide maloba stupide maloba ya lâcheté maloba ya naïve oh ninge bozo kende wana bobo mabatu nyosu mais boba tela pe bobomba Absalom bo touché été. Oh, est-ce que ça a sens? Moi, nous avons luka bomayo. Moi, nous avons luka saloma B. Alors, ba protéger ye, ba protéger lenga Absalom. Si ko troupe ya armée, mutazai ko dirigeant monane, joa nde ye azalaki chef de corps d'armée. Donc, chef d'état-major. Yende mutazai ko diriger troupe. Alandi ko David tialbi vio yazo déliré. Biso tout sonyo comme ba kena zamba. Le col appelle prière à David ezali kosala na kat na combattant bazo bunda na kat na bitumba erreur Absalom azaki le cola cheval akangami na nzete memi le cola cheval a terminé le nzete abandi ko diembela zo diembela joa komi wana tanga komi ba yeko kuta Absalom akangami na nzete eh bien c'est quoi tindi mi bioka bibo bomaye ndeko muso yaki na mopanda bi te papa na yero baki to bomaye te joa sabi bobo maye abi papa na yero baki to bomaye bobo maye bakamati babomi Absalom et puis Absalom akufaki. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ. Ndenge Absalom akufi. Ndenge Absalom akufi. Bango bazongi. Tango bazongi sikoyo ba yena ndaku, be ukuta David atuni bango. Bona bi guerre to longi guerre stili. Atuni yoka makabatuni. Bongo Absalom. Asa vivant. Ba bombeli ko bisaye. Ba bitata. Nasima be bisike Absalom akufi. Na kata guerre, babomiye. Alléluia. Bien-aimé, David Boutou Mobimba, Moussana ye kolela. Aolela nani Absalom. David abimi stupide. David abimi lâche. David abimi naïve. Batali Boutou Mobimba. Absalom mwana nanga. Absalom nangaye. Absalom na kokende wapi. Oh. Joie baye kukuta bo. David aboy kodia. David azolela. Même si mais viens au roi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous allez comprendre? Moi oyo azoluka boma yo. Moi no ya bimi na basi na yo en plein air ya bato. Moi no biso tozo kima pe basoda mo ba kufise ko kufa. To tika de belete, to za muke. Biso tozo protéger yo. Siko mwana oyo azoluka boma yo azotika yo te. Sika toki kukuta ye na position ya faiblesse. To tika ye Auto bomaye. Mais moi na zo lokali wana biso. Photo bomaye parce que to bomi était akobomande biso. Siko yo. Donc ozo lela mwana na yo. Ah oza mabe. Wa mabe. Oza mabe pourquoi? Parce que yo lingaki biso to kufa to sila mwana na yo nde Absalom atikala. Nde wana omoni bien. Siko to bomi ozo lela. Donc olingaki biso to za tina moko na yo te. Donc to za tina te pa na yo. Donc o eza important et par na yo eza mwana na yo azana bomoyi. Aussi longtemps, moi, non, je suis Saloma B. Mais roi, non, Tobaye. Non, Zamabe. Donc, à faire les alliés, soko les lissus, soko lobby les sous ne vous allez à, to tikiyo, to kotikayo awa, so okufa, baboma yo okufa. Le quoi, David a yaki susu. Naba âge, penza ma
ya bouchene te David akangaki monoko. Donc David a bimi stupide. Bien aimé en Jésus-Christ, mingi oyo na kati na bo moyi na bino. Kaka bato bazo saloma be bato ba vandela yo bato ba vana kaka yo komisi bango bo camarade ka bato yo o intervenera ka bato yo protégera kaka bato yo bazo saloma be bato bazo vandela yo bato yo bazo nyokola yo kaka bato yo komisi ya yo baninga na yo yoka. David pona mwana na ye azo protéger mwana na ye que a protéger ba soldat. Donc moi na ye azara vivant bato mususu bakufa. Bien aimé en Jésus-Christ. Mingi tozo mona awa pour intérêt na ye pour na bana na ye problème ezate oya ye baza oya bato mususu nde problème. Quelle lâcheté. Quelle lâcheté. Ennemi aza ennemi. Même moi na akauza mwana na yo. Yo boti mazo duka bo mayo. Azo soko za mayele te suka zaki mayele te suki David azaki ba sola te. Ba ngabo bo maye. Bango, mais il a protégé loko oyo, aole la pa l'elipe. Mais moi na aluka isuka kutena kana ye ne a éliminer. Quelle stupidité! Pour le connaître ça qui stupide banana nsabe stupidité oyo, na naïveté na lâcheté. Et ça na batte belé batte mususu. Tu vas comprendre tel mais peut-être David na ba âge ne sa kona ki akoma ki moi mobange, akoma mobange peut-être na ba moment wana yangwana, mais na David to yebela ki David akala peut-être alinga sala ngote. Bien aimé en Jésus-Christ, mais si vous avez dit, oh, bah, tu me souviens pas quoi. Si vous tika kika mwana wana na nenga zaiko ya, alinga oboma papa na ye. Alinga oboma papa na ye. Parce que papa na ya tika na basuda belete. Bien aimé en Jésus-Christ, ya na makam susu, ba décision mususu. Et c'est que le jouer yango. Et ça difficile mo jouer yango. Yango jouer ça soit des décisions difficiles mais il faut que ce soit des décisions oyo parce que batala ke ba passion ba lala na bazamba bazu kima mboko na mboko tsuba yuka arsola zo ya bango ntambi balala kate ba mbango ko kima ba pema ba salabo ba solo zo kufa bango ba tele ba bi non le koto mona na ye foto shira na ye makambo shira mais papa na ye aboyi voilà. Aujourd'hui, les cambo moko pensa ou ils ont bébé sa libota, tout le sa famille. Bato bazo lobakat na me yo lingi kaka les cambo na et continuer. Bato bazo biso que muto yo, tout les cambo et muto mutazo bébé sa bakam. Yo le kola sa muto ya yo ya zo proche na yo ko pera na ye bo sola na yo. O comment ko protéger ye, o comment bato bazo ba que non. Quel genre de lâcheté, quel genre de stupidité, naïveté. Faut faire très attention parce que mutu yo ont protégé le bien ko baluki la yo okoloba nazai ko protéger ye nazai ko protéger na makambo boye mais na likambo boye lelo yo abaluki la akobaluki la yo ko pa bango bazandi ngwana. C'est tout un esprit bien aimé, c'est tout un esprit. Soki balobi yo ka likambo yo koma ko ndima nyonso okoka koloba note okoka koloba boye te. Bako monela kayo, bako sakana kana yo na kat na vie. Bien aimé, oza na camarade, oza na collègue, oza na mi, na musala, ou wapi, a monela yo. Oyo ya lo baka yango yo lo baka oui. Oko lo ba note. Oyo ko lo baka nui. Musu za camarade akoma ko imposer makambo mususu. O za difficile pour ndimo kuma ko ndima kaka pona ni ko banga su nini ko lega olubaka oui. Donc okoma muumbo ya mutu. Jamais oluba non. Bansu ba kosomi ka po non nga na comprendre na ko oluba na ye non te na ko ko oluba non te ndengi nini. Po za mutu nzamba pesio bokasa pesio monoko apesio pe connaissance. Mais akoko oluba non te andima kaka nyoso. Mais ye moko kaka mutabane ko abane ko loba mais ko loba na ye ya ko miri kana sese ba ko tinda ye mona batu muso asa lembi e pa ya uti ya lembi aza malade mais mutu moko ye amina ito mutu moko akombana ka ye kaka kende gwenze sombelanga boy ata lembi ata sa akoko loba note bindima kaka ndimi tant okende na nzela ko loba vraiment ye alingo tinda ka somona teke na malade vraiment je comprends ngana sa malade pensa ko mais osa zoba ola stupide. Pourquoi le baguette? Pourquoi le baguette? Et dans la bateau, stupide, le barakara, na présence à Moutou, à le rien. Ce que Moutake Kara ne soit pas le yeah, n'est vraiment comme ça, n'a pas donc. Mais le bateau, vous allez voir. Bonne naïveté, boy.
Bien-aimé en Jésus-Christ, ce qui est dans 4 na 1 roi, chapitre 20, verset 1 à 6. Toujours roi Akab. Roi Akab azali roi monene. Azala ndekone mususu, roi mususu azala mboka ya Syrien. Roi Akab azali roi ya Israël. Et puis roi ou ya Syrien comme Ben Hadad. Bien-aimé, yoka histoire malamu. Yoka histoire malamu. Ben Hadad le kola za roi ya mboka mususu. Ayebisi batu ba ke ko yebisa. Roi Akab, roi ya Israël. Que boyebisa Akab que bana na ye baza pe bana nanga, basi na ye pe baza basi nanga, ba or na ye za pe pa ba or nanga, ba ngombe na ye pe za ka ba ngombe nanga, ay ba pe za yanga. Donc bilanga na ye pe ay ba giza yanga, banda ko ne pe za yang ezaka yanga. Roi Akab ola lobe non yanga eza yanga ya yo eza yo. Ye palbi ah ezaka ya yo abi oui boye bisa ye ezape kaka ya ye do basi na be bazaka basi na ye ndaku na ngape zaka ndaku na ye bana na ngape bazaka bana na ye makamane bien aimé boke bana ba piège ya maloba mosusu bato mosusu baloba na kat na mokili ba piège zali na maloba ya bato mosusu baloba na bato azoloba no makambo mais azana ba langage codé. Et puis il y a un langage piège où il faut rendre passer et faut faire souffrir yo. Roi Kabe ndimi bindima ni malubi kaka peke nyoso zaka. Ka yom zaka oh ah vatir na ngeza vatir na yo. Non, jamais o loba makambo yo. Vatir na yo za yo, za ya muninga na yote. Onda kunanga kene kana nda wana kene ko taka nda kunanga zaka peka nda kuna yote. Non, jamais na langage oyo. Nda kuna yo za ya yo. Za ya muninga na yote. Kende bo mwasi nanga zana ndako mwasi nanga peka za mwasi na yo okabi mwasi na za mwasi na yo mwasi na yete mwasi abatu ne sto asa yo jamais na kat na ba langage o batu mingi ba ko some na kat na ba langage oyo. Bien-aimé en Jésus-Christ, au roi Akab andimi makambo oh et l'équipe a quelques jours boy Ben Hadad atindi batu ka batu wana tindaki boye bisa Akab lokola mwasi na ye pasa mwasi nanga basi wana nyoso fa bakoma basi nanga ye atinda bango lokola bana na ye baya bana nanga mona kaya bana moka bonzenga ya kitoko bana wana fuba ya pe bazokoma bana nanga lokola ba or nanga donc atinda biloko wana nyoso tu ezokoma pe yanga. Et puis bilanga na ye pe bilanga nyoso oya ye za yanga donc nazo so nyoso atinda bomengo nyoso po bomengo wana pe za yanga Akaba moni ngo lokola liseki ezali sekite eza penza Ben Hadad asu sala ngona menace na ndenge ya solo alo ba ngopena ndenge ya solo ko Akaba moni ngo lokola liseki ya blague te ba ba yebi non roi le bisoko tindi te donc danger do faut tinda po yondi maka undima ke biloko na yepe biloko na yo ya ezape ya ye undima le kolo undima donc faut pesa menace tellement le kitro Akaba talabi non ngara ko diba biloko te na kundima makamuso mais pas jusqu'à là na bana na ngali oyo ni to ba koma bana na ye po abima na ba na basi na ba koma basi na ye na ba abi non ça c'est trop ça stupide oza stupide Akaba vous êtes naïf, vous êtes lâche. Parce que vous dites, loko moko bako kondima te. Tala lelo yo. Asale nini Akab. Abengi si batu ya mboka. Abengi si ba konti. Ba sage. Albi kambo oyo. Nazanga ki koloba maloba malamu. E pa ya Ben Hadad. Na sala ke rere. Na ndima ki biloko na ngai. Eza pe ya ye. Basi na nga pe baza pasi na ye. Bana na nga pe baza kabana na ye. Biloko na ngai eza pe ka biloko na ye. Siko nga na kansaka ndenge na loba kaka pona loba boye ekoleka ndenge wana akomi siko ko memango pena na réalité ke na pesa basi nanga na pesa bana nanga biloko niso koma bozomona maka bato batalbi mais yango yo pe papa pourquoi que ne ko ndima biloko yo pourquoi signer ba contrôle ke baka soko za mokonzi na mboka ke baka soko za ministre ke baka soko za gouverneur ke baka soko ozali député bi signer la te bindimela te po ba contrat mususu na bindimela mususu un jour koko balukila mboka
un jour ko ba lukila pe ba na yo ya yo parce que bon ndime loko moko bino mo ko ba aventure ba to ba ko mo na réalité. Voilà les problèmes. Problème ba to ba talbe non 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 ko sida ngote ko pesa ngote ba yo tele la lâche po ya ko décider te ko le décider ba décider na place na ye mokonzi roi ba bi non ko pesa ngote tellement bande ko ba ye ozo réponse ba bi bon o lobi nini parce que Ben Haddad a 5 biloko tout faut pas ça et comment yaye siko yo lobi nini o décider nini abi oh abi jamais boye bi ça na ko sala ngote lo ma kam na ko sala ngote ba bien bon ba zongi ba ebisi Ben Haddad abi oh amboyi ha a mona ma na sala yi abongi si troupe ba armée faut attaquer Israël ba attaquer Akab na batna yi prophète moko nzambe na nguya lokola za nzambe intervention à intervenir atindi mosakoli prophète moko abimeli Akab ayebise ke kobanga te na ba menace oyo paka mutema mabe ninga na ba menace oyo bobanga te bokinde kotake ye me Ben Haddad akini na makasa kwa sababu akini na 30 ye moko Ben Haddad ya roi akini na 30 roi Akab azolenga alibi bokinde kotake ye binana kotaka bi yo lokolo saka naïve luza olenga ka obanga ba kozala shikende yo mtu kotake nabi na bi kende nzambe na nguya bi kende kende kotake mais soko kotake ko lim soko moni Ben Haddad ko tika yete donc jusqu'à ce que a transma na faut sila na ye nzambe mutalubi ne kende bokolonga Ben Haddad Akab lokola yo kende ngwana amener guerre contre Ben Haddad a luki Ben Haddad frappe Ben Haddad atale bo frappe tellement les gars qui trop le col le boko na nzambe pezala ki allez tout la mouisse Ben Haddad akimi le kola chevaux abendani défaite totale bazongi mosako na pesa ki maloba na Akab kobanga te bokolonga mais soki bokangi Ben Haddad botika yete bosira na ye parce que so bosira na yete un jour. Et vous avez le problème. Bien aimé en Jésus-Christ, bateau, lâche, na ba stupide, bateau, dans l'esprit moko, soko, akoma ko sara na yo, soka monela yo, akoba monela ka yo kaka, atandenge nini ba lâche ka mutu te, bako tiko te. Babanda ko buka yo kaka po ba yibi yo ke okorano ko loba te. Ba yibi yo ka ko sara no lâche, ba yibi yo no ko sara naïve, ba monela ba ko ba yibi ko to soki ba monela bien aimé ba ko tika ka yo te po ba yibi ke okorano ko décider te, okorano ko décision te. Oko pesa ba ma papa makasi na makasi. Bien aimé ba sali nini. Ben Haddad nenga bakina batna ye batali ba ni tout ça ce nini. Batu ya Ben Haddad, ba kutana Ben Haddad, ba Ben Haddad. Au moins, il y a un nenga zona arane lâche, ara stupide, pe atra naïf. Si ko to sala ndengeni, to sala stratégie moko biso to ko lata saki. Alléluia. Wana ezana un roi. Kaka chapitre 20 verset 7 à 43. Wana to komi kote kuna. Bien aimé. Bakosani balibi Ben Haddad tokolata basaki tokosala neti tona bapasi neti babola tokobimela Akabi toyebi Akabi bien soki tobimeli ye aka lâche aka ne stupide aka naïf andima makambo tosala ye ata tokosi ye ndenge tona akosamaka ne facilement andima tomeka na stratégie akondima toyebi bango bien po baha bato moko bato miséricorde bato mo balimbisaka ata bosali bango mabe balimbisaka ata bobeti bango balimbisaka bango kaka doko yo kaka bayukela bato ngolo. Faut faire très attention bien aimé likambo yo pona nini bokoma kaka na kati na bino oh non mutu so asali yo mabe kozongisela mabe na babe te Bible elobi ndenge ngwana te na cadre ya yo komonela bazomonela yo eleki ya trop et comme pesa na nzambe kanda. Mais yo soko ko tsona kat na Bible non pe Bible lobi bazo monde la yo bazo salo makamane na me yo kaka o Bible muté lobi boye o moni katotika non pas jusqu'à ce niveau là pas le Bible ba kana miséricorde à trop donc ça veut dire
o bakolia yo bana na yo bale yo mwasi na yo me yo olimbisaka no kaka yo no oyoka na kwa yo otonda na ngolu yo ndo otonda na ngolu koleka nzambe yo ndo otonda na kolimbisa koleka nzambe bien aimé en Jésus-Christ il faut faire très attention à bateau yo parce que ba yebi faiblesse na yo soki ba yebi yo ke kotoko no koluba te ba na ko sakana na esprit na yo ne ba sakana esprit akab ba la ti pe ba saki ko ba kiko ba biblia kaba tala na bat basaki abi bimba na bi biso to ye awa to ye ko senga bolimbisi o batela biso rwana biso ninga kima wana soki un jour kuta na ye o boma yete nani o Benadad akabe atuni c'est mon frère yoka abi mais c'est mon frère asaka na vie en vie abi oui aso vivre abi c'est mon frère mais bo yebisa yaya yoka yemoko akomoko bengi sa ko bo yebisa yaya c'est mon frère mais oui na posona ye na mona ye bande ko bazongi ba yebisi Benadad to yebisa ki yonini alobi kutu yo sa frère na ye azo senga kutu yo zonga kuna kutu bokuta na yo na ye donc to yebisa ki yonini azaka lâche et puis akondima na ye ata bokosi ye to yebi bien. Bien aimé en Jésus-Christ, faut faire très attention à kat na bongo na kat na vie na yo. Ndenge pe ba salaka yo kakaboye. Ndenge ba salo makita po ba yebi yo bien kakaboye. Bien aimé, Benadad aye. Tango aye, akabe yambi ye, ba bijou, ba kamane amati ekut na char. Oye aye na ba chivon na ye baba na kotambola. La commission per pire ye ko abi yo mais boni ko boni ba santé. Abosane ke muto ya sako luka boma ye muto aluka ye na makambo abone or ke mutu oyo zo me manakati na char oyebi motema na yete oyebi makansi na yete bango bazali batoyo ba nyoko na bato baza ba stupide ba nyoko na bato ba lâche ba nyoko na bato baza ba naïf sou ba yebi yo déjà ba faiblesse na yo et si di ba ko lâcher yo te ba ko tikaka yo te. Bien aimé en Jésus-Christ na pas suwa na makamande na ndenge na kolela mbala moko Benadad ayebisi bilanga nga eza pe bilanga na yo bamboka oyo batata na biso babotolaka na longo akabe po yo apiri nga puis kutu yaka na Syrie na mboka na biso babalabala mosusu otya kombo na yo chita kombo ria akabe premier ate yo zanga akabe bi oui mbala moko malobe komi na kolon Nzambe kola tala bitala moto zoba ya zoba. Les prophètes oya yaki na maloba yebisaki yeke si la na Benadad juro ko mona ye tsuko kutane sila na ya luka za stipi abosani ko sila na ye prophète wana aluka ami mutazo kisaye azoka pota abimeli akab ayewo yebisa akab albi akab na ko mona yo na likamoko na biso yo ma kangi babando akab azo yeba prophète angote abi problème nini abi problème na ngai yali batikela kinga mutu moko boina bana ko surveiller na tala ye balobi na nga mukolo mutu wana akolimwa to kokima ngai na kokufa na sika na ye sika na zaki na mo ba distraction mo bona baloka bo mutu ngo akimi sikonde na zale nga fona kufa akaba répondre na be mais au méritango au kufa ko au kufa parce que ça réponse il répond mo me pesi parce que il fallait au battre la mutu wana au kufa mbala moko prophète alongoli bando atali yebo prophète albi oui na yeko yebisa yo muto oyo Nzamba yebisaka yo soko moni ye amoto mabe Benadad sila na ye yo sila na yete okomisi so camarade na yo okomi na yete bras dessus mais eza nini na katno lokolo komisi pire camarade na yo bomo na yo pe vi na yo nyostu ekomi pa na ye yo kukufa na sika na ye. Bien aimé en Jésus-Christ boyo kake na suka Benadad asengaka babome Benadad wanaka abalukili akab pona nini mokonza mboka akomi pala tanga abalukili akab asali ba Israël boyo Israël koti passe batukulia passe koti po roi buzoba ya liboso arrangant ngote ayo comme la buzoba mibale muto ya komisi avec comme ça sous camarade quand muto abalukili Israël peuple Israël akomi na passe pona kolia nam talo sala buzobo roi aotambusa mboka mabe
azo ba décision ba la moté mais muto azo souffrir peuple bato ba koma ipona ko lia ikoma ki pasi mboko komi na mikaka tonon makamanda benadada nyoko libango vrai ko nyokola jusqu'à ce que benadada atindaki babo melaye Akab oyo tango Akab ke na guerre baki ko bunda bituba benadada atindi alubi na guerre wana boyo ke bobo mamutu musude bobo makaka roi kaka Akab o batiraki flèche et kenda bozwa Akab nde Akaba akena kukufa bien aimé en Jésus-Christ bikena mona Yesu Masia yoka makambo yo yoka histoire bien la ndango bien omoni naivité ya moto ezala mingi na kati na bino na ba famille na kati na vie ozana mutu moko boye akoma ko imposer tam so ozana ndeko moko boye na membre ya famille leki na yo moko tam so ya na yo moko akomaka puyo sa likambo yefu mutako décider likambo na place na yo ndaku na yo moko ozana mwasi na yo na mwasi na yo bobalani mais muta décider na ndaku na yo moko te ezana grande sœur na yo to petit frère na yo to grand frère na aka côté mususu ye mutakoma ko mfuka na ndaku na bino ye mutakoma ko zoba décision na ndaku na bino yo moko kolo ndaku oko zo décision te frère okoma kaka koyoba yaya mutalobaki grande sœur azo ya awa okomi kolenga grande sœur pa bengi na musikabi mwasi na lo sakana na soko yana ndako bokoyebanga okomi ko trembler okomi ko banga quelle lâcheté quelle stupidité ndako ya yo moko okomi kolenga grande sœur wana azo ya mais ndako za ya yo grande sœur pa za ndako na ye mais akoma ko décider na ndako pour nini ayeba faiblesse na pour soka lobi kaka akoma léopard yo okoma nini mpuku okoma kolenga makamuni suka kolenga soki grande sœur na alobino likambo de toute façon nazo ya wana na otinda bana na ngai bana nga bambongo ya classe faut pesa babongo ya classe soki ezate yo moko kutu ndako nana no futi te yo moko kutu bana na yo na ndako nano lete lokola grande sœur sa mvuki okamati bambongo okomi kotinda moi ça tali mais ndako nano to futa grande sœur mutalobiti na ça nini bien aimé Jésus-Christ makambo ça passe. Et ça peut ndenge ba lata esprit moko ya domination. Faut faire très attention. Ba ça esprit ya domination. Ba mesusu ba zuli yango kisi. Ya domination so ka lobi likambo. O ya lobi yango yoko sala. Yo ba no bima stupide, o ba no bima lâche, o ba no bima naïf. Faut faire très attention. O la ndeko mo na sasa soka bengi yo kaka na téléphone. Soka yebisi yo na ana besoin $200. O ba no beta mutu. Okende ko defa pe okende ko kota ba découvert na kata na banque pour kaka o servir ye so ko servir ye te okomi na kata na kimete tant so bombela moi non ozo ko lobate bien aimé Jésus-Christ ezani quel esprit cet esprit tue tout le monde ceux qui sont stupides bima na kata stupidité ou quitter les stupidités okoma donc so ba décider so ba bika na na bengi to na téléphone o mona muto apandike na kata na ndako moi c'est comme ça tout on a eu mais ya nini chérie ya nini oti tiaka ya na rien na sala moka nini chérie nini nenge moko pena mwasi et comment kaka ndeko moko boy sous grande sœur na sous petite sœur kaka na sasa soka bengi akomi ko ganga la grande sœur como trembler na téléphone mona toki na kala téléphone nini chérie nini o leki na ibite so nini na ibite so nini na sala o tom so ba diko lela na kala ndako o la nini hein boni stupidité boy boni lâcheté boy il peut pas loba rien pas décider rien. Pour la ligne mouto ya solo banakat na ye azan esprit ya domination azan esprit ya dictat so azo dicter so azo loba yo so lenga na kat na tere lenga oh mais kaka voilà oh ndeko moko oyambi ndeko na kat na ndako na yo oyambi mupaya na kat na ndako po grand sœur so grand frère aye na kat na ndako abandi ko mvuki lo mwasi ko gangela mwasi na yo na kat na ndako akomi ko loba azo so ba décision kutu soki kutu pene kutu ta gifle mosi yo vando vanda yika na kata canapé oko koloba te tam so mutu na sozo ningisaka mutu ozo koloba te quelle lâcheté quelle stupidité alors tant on ne bona ko bima yo komolo pona ngai koloba te pour ngai tuna loba ke stupide lâche naïve atala kia pour kolobite adara kia olobite yo loba kaka ko mirbe o te pon ngai bo yo mo yibinga na toma o tomboki na wapi e pa wapi yo tomboka boni lâcheté boy ko boy boni boy ko ngoto boba boy
quel boyoma kaka mutasaki wana olo tele molo baki non ozanda kunanga ouais ka mwasi nanga yo ko uta libande to yakosakana mwasi nanga non pungana yakosakana na oya yote yo puko yo yakosakana yanga te supa bala to biso yo bala te oyibi pasa di bala te donc o yakosakana mo pareil pe na yo kat mwasi ndeko mwasi na kat na ndako na yo grande sœur na to mama na yo ayaka na kat na ndako mama na yo alongwaka na ndako na ye pa ya vandaka aye na ndako ko fingelo mobali ko dénigrer mobali na yo yo moko kolo mobali okoka koloba te bando fanda ikaka okoloba te bozo gumbuka mutu bozo koloba mwasi na mobali bona mwasi akoto kuna na kujera bibo mona tamusu mama zo na neti na cuisine ko gange na mobali no pena zoba yo loba ko zoba mobali yo zoba yo sakananga bien aimé à Jésus-Christ. Quelle lâcheté, quelle stupidité. Nous avons décidé de mobali na yo bazo sakana ye na mama na yo mtoko zo parole yo mtoko loba yo mtoko zo biso mama non trop c'est trop niveau yo comme il y a bote poison mobali nanga malgré dans ndenge ozo ken mais ba langage déplacé ni ozo ken yango te okoko ken la boité na boité mais azo mobali nanga parce que yo pe na carte na mariage na ndeko zaraka tango obotangai okoko ndima jamais bandeko ya mobali na yo ba ya kosakana yo. Alors pourquoi yo sakana ya mobali mais faut sa décision. Décide-toi pourquoi vous avez yuma tanga obimaka ke mama makamasa mukona ko tombo kapena ko azalaki wana lobakite pourquoi kaka bumirira kana musika oh boy ngapana oiba oh non okomona mutu moko yaka kumvuka mobali na yo kumvuka mobali na mutu amina bamususu kutu camarade kaka akoma kumvuka ye na kati na ndako mobali na ye oh na moni akoti olambeli ye olambeli te ndina ebisa yo kaka akolambela ye pete pour moninga na ye wana atindi makambo alambela mobali na ye ti alléluia quelle lâcheté ndenge moko bandeko mibali ndeko mobali ye kaka bo okoti na kata ndako moninga na yakoba be master bon momi wana za wana oh azali azabo ana shamba na kushina olamba ozolo pape ya kubata mabato aoba waza na kushina olamba seconde nini na biso yo kana opa focha libada oui donc on a oh yo moko ko décider te yo faut pas décider la place na yo faut ba la place na yo donc quand na yo autorité ezate sagesse ezate bon moto kufa bozoba bon moto kufa bimala kati na likambo oh non libala eza likosaka na bote mwasi mu ndeko mwasi mobali akoma kobeta yo toboyi te mais ekoma koleka kobeta ya koleka okoma kobima matutu mais okoka koloba te soko kika boy no na litutu na yo na tutanaki oh na kweyaki okweya combien de fois donc ozoko koloba te naïveté mbongo okendaka mosali osali mbongo na yo salaire nyonso bakangi akoma kokanga nyonso ye mutu akozwa badécision yo okoloba kote eloko te ye moko na mbongo na akesomba bacostume na ye asomba ye kutu do atika yoka na lipapa wana basi mosusu baza wana koto portable ezalaka te babotola ye portable na mobali akozala na portable te akozala na accès na yeka moko te donc kutu eloko moko te akotya maquillage te akosala boyi te quelle naïveté likambo yango eza nini. Bien aimé Jésus-Christ mingi ba mais prophète makambo azo côté mais makambo na ngate makolo alobi makambo eza mabe oyo ndenge izo memela ngo na ndenga mabe soki c'est na cause de likambo d'accord mais na ndenge yo komo memela ngo eza esclavagisme boniko boni mutalo ba te mibali mosusu pe nde baza wana mwasi akoma kogangela ye mwasi akoma kobambe banzungu akoma bamba ye bamofinuku ya nini akoma bamo bakikalungu kaka mosusu lutu pana kaka ndako kaka mokoyo kaka ote soki kaka bimi o jour ezali na kodeside jour ezali na kodeside o kodeside na nini azalaki wana pourquoi lobaki te quelle stupidité quelle naïveté non faut soit décision faut loba et lui faut fingato au bétande non mais la carte prends-toi comme un homme zala na sagesse zala na intelligence ndeko mobali akoma kaka kofinga ba parents ya mwasi kaka ba parents ya mwasi kaka kofinga ba ko dénigrer bango ko komisa bango lokwa mais
Yo moko koka koloba te. Yo koloba parent koloba te. Non, 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 non. Ndeko. Voilà, ba parent, ouais. Kaka ko finga. Ndenge moko. Moi, ça kuma ko finga ba parent mo. Bali makamade na ndenge. Soke komi kaka makamba ko tinda mbongo. To ba parent ba na Afrique. Soke komi na ngonga oya ye. Moi, ça tinda ka ba parent na ye ba tindi ba kamane. Mais oya yo ko mekate. Moi, ça yibisa ko mekate. Pour ba parent no ba ndoki. Ko meka ko tinda te. Ti lelo ba msuba ba 15 ans ba 10 ans atinda ke lokote akoma ko banga po mwasi na ko yiba po akende tinda aso batama aso banga pour la nini mwasi na lo mais mwasi na ya sala ona vis-à-vis ya zo mona ndenge moko pe ba mibali msuba sali wana donc alingaka kutu te côté mwasi na ye ba parents na ye kutu donc mwasi na atinda ta iloko côté ba parents na kaka onomba bazo bandokia bango ba leki bana bango basala ke boya bango mais côté na ye ba otonga ndaku abongise bango ndaku a changer bango ba chambre makamane na ndenge quelle naïveté yo comme ça mutu boy na na ba position bo ndenge stupidité yo ko lobate et loko moko te bien aimé faut ko bimana kati na iloko quitter la stupidité. Faut qu'on se prendre en charge. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Au sein du commerce, na yo teka biloko na yo. Mutu moko akuma ya ko defa biloko, afuta kana yete. Mais soka yeka ko kumolenga. Faut devisa yekaka. Ya kuma ko edingwe kakati. Mutu makasi kaka ko. Donc yo moko koma ka soka keka mbalo soka yena ko defisa soute. Pour ndena zuma na futa kana ngote. Oh, naïf, vous a lâche. Le ban clair. Non, ba nyongwe. Comme bele. Futana ba nyongo na simozubilo mais joaka na yo batwana lokola ba yebeke ba monela yo ba bando ya ko soka ka biloko na yo tekaka pa ba yebiko lo ba yo te ba bando ya ko defa na bango ba monela yo pe magasin kweji pour na ki l'acheter na yo pour na bozoba na yo bien aimé en Jésus-Christ. Ah ba na nzambe foko za mayele. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 le un homme juge de tout. Mais cause à la fanatique te, cause à la paix sentimentaliste te. Bandimi na Yesu Masia na kat na l'église. Na kat na mangomba. Azo mwana pena ke pasteur, to prophète, to nani. Azo sakana na mwasi na ye na kat na l'église. Pe azo bimana basi ya bato ebele. Lelo bimina oyo, baby obozo mona. Mais bato baso ko décider te, baso ko lever la paix pasteur te, bas stupide, ba lâche. Te Monica ka biso to yaka na biso tout la biso ka nzambe tout la yete. Oh kobenga bato ka ba dadi bandani ozumona peke dadi na bino makamba zo sana kat l'église eza cohérente jamais bato bako accepter biso beaucoup tile mate po boloba kaka tambo ozon banda ko lobi église na biso kuto makambe kuma ko leka kuna makambe mais décide-toi pourquoi tu n'arrives pas à décider, pourquoi tu n'arrives pas à partir. Okoma mingi so bazonga kaka bakata manda baloba kaka anomalie et pas banga sambela kama be pas ba bizu sambela kama mais mukoloteke a décida mukoloteke a sa décision lâche oza stupide parce que mon na makambo oyo yaliki esengeli na basali na nzambe te ba na nzambe bazala mais yozo mona oui mabe ko zanga te mabe zala mais oyo umelitango mala ipezo se répéter pozo vivre zo mona ba biso la kumo lela mais vous êtes lâche oyo ki na kat l'église ba kamati bana na mema na kat l'église ba bimina ba ngona na pasteur abimina bana na yo a sente bana na yo o a lâche parce que zangi mayele senga ka mayele yango na eloko nyonso bana na nzambe pour réfléchir pour répondre faut au vendre na ba réfléchissement aux en la sagesse ya kundimaka nyonso te kozana na connaissance ya kolobaka te kaka yo non eloko yo eloko na yo non ya kolobaka 8 te kokaba ndako na yo te po soko yebisi mutu ke ndako na ngeza ndako na yo mutu wana mukola ko yana kati na ndako na yo akosala n'importe quoi po yebiki eza ndako na yo po yo pesa ye accès maloba no se lobama chambre ya yo eza chambre na yo chambre ba marié mais mutu nyonso akoma kokota alali na mbeto ndenga alingi parce que ezaka mbeto mutu ayena ndako na yo komo yebisi bon eyaka ndako na yo oza na pongi keno kolala na chambre na kati na ndako mbeto ya yo oyebi esprit nini aza namona na kati na nzoto na ye po ko elatisa na kati na mbeto wana akoye kotikilo ba esprit ya nini lobi okomi mobali na yo akomi impuissant lobi momo mabote komi mobulu nani amemaki makambo na po mutu oyo olalisaki na mbeto wana yende amemeli yo ba esprit wana décide toi non mutu aye na kati na ndako na yo kende kaka kose servir po ndako na yo akoti na kati na nini tu misuni nyonso tu
Oh, nyosto, yo chaki kuna nyosto mikila nyosto, yo kaka tout. Oye boya, ezali sur 10 mikila. Encore il pas ali en kaka de quoi sans semoule, sans foufou, ali en kaka netika bo pas atiki de. Oye boya butana nzo. Makambo asali boya tika miko. Bo shiko shere ya kolia ni. Ye pena makambo asala ka ya mbalo na kotiki de lâche. Quel ne servirait? Yo ne servirait? Yo kama yo ka tiki linda. O piscine, o kabibo konti, o kabanyos, bongi saka langage na yo. Mwasi na yo, ako koma pe mwasi abato. Po yo nde mutolobaki. Bongi saka langage na kat na yo. Bongi saka maloba na kat na yo ban na nzambe. Bikerem na Yesu Masiya. Matthieu 24:88, bokeba. Ete moto apengu sabino te. Ba séduire binoté, ba séduire tout muta pengi sabinoté. Maloba na nzambe za maloba teke, oh non, faut nzambe atinda ba ange ba ya. Yo mutu nzambe apesi yo connaissance. Nkolo Yesu Masiya apesi yo intelligence ya koyeba likambo ya mabe na malamu. Soko kenda kana makambo mabe yo moko ko décider te. Ko kanisa teke Yesu sepela na yo. Non. Yesu kutu azako ozo pese kanda so ozaka stupide ozaka toujours lâche ozaka toujours naïf biba na makambo avant de décider les kambo to loba les kambo faux na kat na osengaka intelligence na connaissance na ba conseil soko banga koloba bakamane no ko décider senga molimo na nzambe pesa yo sagesse na intelligence yawe azo senga na kat na osenga mayele na connaissance za la kat na yo pote na kat na batu mingi bomo ya batu na ba mboka na ba kamanene ekufi e baby pona kana makambo ba décision mosusu bindima ndima ondima likambo susu okene ko ndima likambo moko na famille ya batu moko kuna ondima nyongo moko boye nyongo wana bien aimé Jésus Christ na kopesa ya ndakisa ya ndeko tozaki na membre ya famille o chef de famille na tangwa kala biso zoki bana meke koko wana na mwasi na basangisi kindoki ndeke basangisi kindoki na bango siko koko oyo ya biso ya mobali mwasi na ye na famille mosuba basangisi kindoki aba sangisi kindoki koko ya biso mobali wana akufi akufi akena ye batu na famille biso baso kufa kaka bazo continuer kukufa batu ba bimi bake ko saba recherche bazo ko comprendre que mwasi ya koko wana tika kaka wana nemtu azo dia batu ba bimi na mwasi na ba yipsi mais non biso soko to ko takisa makambo yoka mtu mona na alobini abi bon besoin baté to signera contrat na ndeko na bino so to lié côté nanga to lié côté na bino mais siko ndeko ngo asakufa koko wana asakufa na ye donc moi si siko yo akoneti ko lié na famille na biso so lié na famille na ndenge ya lingi parce que contrat si ba signer donc so to tali bien na kat na mateya oyo membre ya chef de famille na biso wana azaki stupide aki lâche aki naïf moi si siko mondeli ale moi si ale azokota azo china azo lia makamane na ndenge oh bien aimé en Jésus Christ. Bien aimé en Jésus-Christ. Faut faire très attention. Olinga mwasi. Ozomona peke mwasi yo linga. Mwasi yo linga azo china yo. Oyibe peke mwasi azo china yo. Même mutako ako décider te. Ako ko décider te. Oh bazo china yo pela bazo lela yo. Bazo lela yo. Ba pela bazo mona. Pe bazo yebisa yo. Yo kako te. Omoni kaka eza bolingo bazo china yo ndenge moko. Ndeko mwasi. Mobali wa ya ligyo te. Ayaka kaka po ashina yo. Ayaka po ayibi ko salaka. Ayaka kaka po ayibi ko sana mbongo. Soko ye asenga kaka mbongo. Asenga kaka likambo do na bolingo pendela kata motema. Alingine yo te. Mais loko alingi kaka kata na azoka mbongo na yo. So pe pesi mbongo te. Omona kaka tombe ya kuya shute. Yo po koma kaka zoba yo kaka oyibi kaka po aya. Folo benaka makama mbongo. Oyate. Oyibi soko na oyate. Oyate na oyate. Non mais faut y a parce que na bombi 500 € mobo. Bon nazoya. Voilà lâche. Ozo comprendre que ayene kaka pona mbongo. Tanga yo kaka komba mbongo aye. Lâche. Yo bimi kaka donc nzambe na ngwa ko sepela makambo abo pani. Ozo comprendre que mutoyo. Mwana mbali wa linga ngate. Mwana super linga ngate. Muzo tingama na likambo oyo ndenge nini. Bona nino zobima lâche boy. Bona nino zobima stupide boye. Ndenge batata mosusu zomona na kati na mboka ya ba Afrique. Tata munene mukolo mabima na bujana stupide. Bano oyo ya ba koko na yo, o baza ba koko na yo.
donc comme kobima pe ok pe na bar o vimbi se pe li bumu zo me na pe bi o bando bima ne bina ne pe na kata ba batali âge na yo. C'est stupide. Na âge na yo o kokisi 70 ans. Mozo lingo bala moi na 20 ans. Mozo stupide. Pour moi non yozo que ne bala wana na ba âge wana, yaza na besoin à vivre. Ana besoin que ne banganda. Ana besoin que ne tsuwapi. Yo ke ko bala ye. Suko lobby nango yo pe muta liboso so loba kaka non mona mona moi sur la bala akoma ko tromper ngai akoma ko tromper parce que âge na yo na ye eza concordé te abando ko kosa yo parce que et puis si yazo dinga ke sepela yo poso yo so sepela déjà et puis si yazo dinga ke sepela yo suko yo poso dingo empêcher voilà il me a Jésus-Christ na âge yo komi luka pe o bana mutu mo na âge o yeli ke yo na ye mentalité o kende bien yo na ye na bien aimé en Jésus-Christ batu musu bazo bien stupide yo ko 70 ans aujourd'hui les bana moi na ya 20 ans hein 21 ans 22 ans o bali yo quand c'est temps yo ko ça va 80 ans moi na ona bana za na yo pour millions c'était à simba yo na 4 c'était wa stupide wa zoba ozo raisonner bien tant que vous avez 35 ans, vous avez 90 ans, à boire qui a tiki. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce qui a l'andi yo, à Orlando le bar, vous avez mbongo, voilà mbongo là yo, voilà mi tukana yo, voilà comme voilà ne Monica l'andi yo. Azulanda yo pour alingiote, non. Quelle stupidité, quelle naïveté, quelle lâcheté. Bon monte kufa, bon zoba. Batu mingi bozo pesa faute na nzambe batu mingi bozo fait pesa ka oh non prière mais makambo yozo décidé eza concordé te nzambe azo sepela na ngote siko yo lingi nzambe ko tulu na likambo ndenge nini okomo prier kaka non nazo comprendre mobali yo vraiment mobali yo nazo yana kata na prière nzambe atsapo mona mobali yo na lingi etro mais mobali ngwa lingi yo te ya koma ko lela yo kaka so aye na kata na ndako na yo afute na yo ndako te akolia alali asali bakamunyo tout osombele bilamba opese ba chaussure opese sur na mbongo akei mais yo wana ka yozo luka nzamba sala bakoma mwasi mobali na yo osa stupide mama wa lâche wa naïf parce que na kat na yo donc zomona ke siko ozo ya nzambe asa la prière pour nzambe a soutenir les kambo Dieu ne soutient pas ce genre de choses nzamba soutenir bato bazangi mayele te makambo boté et pesa nzambe kanda pour les kambo. Faites attention à toi bima na kat stupidité yeba na kat na te makambo susu ba décision musu zo bana ba comment souffrir pour la décision papa zo ozo décision moko boita musu moi été yo siko okeko bala mwasi okeko bala atana bana na ye yo pe ozana bana na yo ozana bana no misato mwasi po bala atana bana na ye 5 botina katanda bana na yo moko ya yo moko bakoma kolala nzala mwasi nazo lali sabango nzala ozo mona penza là c'est bon mais papa zo koko décider te allo ba pona bana na me bana ya mwasi na bazo ya bien kaka ba rapport ka bano ya ye akoba simba bana ne makofi bubu akoto boli aki o to liete pourquoi boli aki oh maman a pêché le côté papa pour le côté mon ga vandi a vanda moi le bela moi c'est ça bana bali aki pone azo banga a olenga bana ba mingi ba ko souffrir de kamboyo bana mingi ba buko na kati na makambo ya passion mususu kutu moi sona azana na bala te mais moi ça est beaucoup de mobali na bana mais bana ba ko nyoko na bana ye mo ka zo mona tamu na kata ndako bana pe ba liete bana passe mais papa zo ko décider à le battre ce que moi ça bimi ka ko yo ye mo ko letali na ko lobela ye vraiment oh kaka ko loba kaka ko miri mais makambo zo beba na kata ndako bana ba zo beba na kata ndako ba lobi bo mate ba lobi betate mais na kata singilo za la moto ozala na mayele oyi baki non na kati ya na ka oyi baza bana moi si abosu na continuer na ye bana o bakosana un jour problème ni yo décider les kabo passe côté na kati na libota passe côté na kati na bana ndenge moko pe mama o bana mobali wana akoma ko nyokola bana na yo na kati na ko betelo bana ko nyokola bana makamane po bana na yete tamusuko la de sabon za la tamusuko sabon makamane yo moko mama ko lo bate yo zo batla ka bolingo na yo oh mon amour mon chéri bana bazo biso papa moi na pesa zo biso mama papa linga ko bima na ngai linga bima yo lo kuna na mbali na te mais moi na zo lo bano makambo ya solo papa oh ya mobako alinga violer mwana na yo
nakat na ndako alinga sala kudia susu kudia maki azo yebisa yo me mama lokolo za lâche lokolo za stupide lokolo za naïve ozo yebate mwana pe lobi mwana afige na ndako bana biso bakoma kima na ndako pona ni na makambo yo mwana afige na ndako azo yebisa mama ki papa sala yibo papa lingaki ngai abana ko tsaka lito obali ko tumbuka non yo mwana mabebwe kama na yo anwa benga obengani mwana ok landela mikambo yo so za mayele pourquoi mwana yiringa makambo yo landela ngo yibango oyeba non fona la likambo pas à pas na yeba qu'est-ce qui ne va pas c'est que likambo moko ezali mobali nanga ta mobali nanga mais alors confiance mais peut-être ils ont les camots. Bien aimé, faites attention à vous. Faites attention à vous. Vous en avez yele, na kat na bandak. Boya ma yele, na ba famille. Boya ma yele, na bateau besoin vivre na bango. Makamou news, ils ont makamou wité. Il y a d'autres choses, faut dire non. Il y a d'autres choses, faut raisonner. Aux autres décisions, aux la lâcheté, pas ba lâche. Bazo nyo koma. Pe nzambe apoyi, comme on a ba lâcheté. Pour nini yo lingaka eloko moko na kat na eloko na et na bato bazo futa bato bazo souffrir bato bazo lela famille zo souffrir pour okenda ko signer contrat moko boye sur likambo nini ba boto de bino lupangu pour nini onimaka sur contrat moko boye okenda kota sur banque Lambert okenda kota ya okenda kota banque Lambert sur ya $5,000 na $5,000 wana osali sur ba 3 ans ko futa te ale mbongo yo ko koma ba 30,000 sur ba $30,000 en est prêt à y remonter le pain pour l'année yobimaki naïf. On dit ah bande mais falo yebi sabi so bakambo nde ba voter le pain ba to so bakomo souffrir bakomo les banda pona kaka yo naïveté bimana kat na likambo bimana kat na likambo nzambe na nguya mwana na likinda Yesu Masia mokonzi ayeli bino mateya oyo pour bo sosola pour bo comprendre que asepelaka na ba stupidité asepelaka na ba naïveté na ba lâcheté na kat na vie faux à la moto poza mobali ozali mama na kat na yo apesi yo mayele na connaissance na intelligence oyo bazangi yango bosenga sagesse tanga mate ya mobimba nyesu wana tanga ngo bien na proverbe bandango tana ti na sisi oyo topesi mateya lelo okomona ndenge nkolo atolobelaka na mayele bokoboma ndako na yo okobebisa famille na yo okobebisa pays na yo mpona likambo oyo yawa boyi yango ezali molimo moko esprit ya diabolo eza esprit satanique bima na kati na esprit oyo sambelaka nzambe tu apesa yo mayele balobi na yo to odeside vague non na kati na yo esengeli ozwa badécision moko oyo yalike décision moko ya bien oyo yalike ekosala bato pasi te oyo soko kwesamaki na likambo moko boye na kati na yo lobi okwesama so na likambo wana te oyo bake non babubaka ngai bakati babuba ngai so na likambo te mais yo okosamaka kaka na likambo oyo na église bakosaka kaka na likambo oyo mibali so combien de fois babima so nini pasteur abima na yo ayi kobima na yo pasteur azoyebisa yo mpenza ayi koyebisa yo pasteur azoyebisa yo mama fo ya mpona baproblème osala ngo nga moko fona sukula na baptise osozwa baptême mais azozwa mpena bassin na kati na ndako na ye azwi huile de l'olive aye po asukula yo nde bebe ondimi na yo mpe mama ondimi ape aviole yo oye mpe okoma oloba makambo asalaka oye mpe ozotémoine na baeglise ozoleka nakendaka boye azwi bassin akamata atie boye epuis asalanga boye yango na ye koloba paster oza naïve oza stupide oza lâche bozoba na yo yango sikoyo ozoya kotémoigner na ba témoignage mosusu bato basalaka botele bolobi yango moto est-ce que azoma yele makambo azoloba mosa soba parce que na makambo na lotalo non pasteur non makambo oyo komo komene trop loin osukulanga non non molimo na te pasteur non parce que jusque là kamata nzela bima kende eza église mabe bima suko yo nyokoma lobi nango komi koloba bapasi na mona église wana biloko esalanga bakotio bien aimé à Jésus-Christ bien aimé à Jésus-Christ bamiso basomba lupango non mokambi aye o pasteur aye osomba na lupango na nga nazala babuku na ngeza mobulu somba ngo na compte na yo bonga na bana kofuta lobi osombi lupango tie komba pasteur alobaka kofuta futika moya bozo mwa mbali okomo lobaka nataka kombo na ngai na kombo na wana na kombo na wa naïve bamonela yo makamane na nini
bamisusu bakota wapi bamisusu baye o ba ONG na kati n'église basalisa ba ONG mama pasteur asali na pasteur asali okoti na ONG boye ko tshaba fond bamisusu baye na ba fond na bango to soutenir ONG pour kende liboso o kamati 10 000 na yo za na compte oyo nyo komela okoti la ba makene ba oyo ko tcha bamisusu baye ko tcha pa pasteur le bebende nayi abende nayi beaucoup lela ozomona pela ke pasteur azobimisa na iba magorodo na miso bato azobimisa bato ba magorodo na libumu abimisa bato batonga na kati na libumu ligorodo déjà ça na poison oyebi yango bien mais ozolinga kaka baloba na yo et puis ngai nde na lia mama mo babimisi niao en plein air bato bagangi niao abima na libumu mutu babiloko ndenge wana oza naïf wa lâche et puis ozoya ko na église wana biloko basala yo poza lâche pour bayeba yo ba ko buba ba ko yo pour bato ba yele na église ne wana abimi déjà avant d'être abimi non oyo ils ont dit na nzambete mais yo ba buba yo okende église ba buba yo o changer église ba buba yo okende église ba buba kaka ba bubaka yo bima na kati na makambo yo senga na nzamba bimiso na kati na likambo po mokolo ko kufa mokolo suka na yo okokende na enfer pour ça que lâche pour ça que stupide pour ça qui naïf okomona enfer nzamba sepera na bato te kola mona bino kolo asunga bino abatela bino tozo senga yawe apesa boyebi apesa mayele apesa connaissance bobi madaka de partager mateya oyo po bazara bato muso bozo mona bazo ganga ozo mona mbinga mutu oyo ko voya mutu lâche voite aganga so teli luka sikutu mubali otaka siku plake mubali penza eloko teko yuma mais non otelo mais yango oui c'est comme ça yango fo kabola mateya oyo kabola mo partager mo pesa bato mususu baye bate bato mi babuba ma en tout cas na kokoso masusu te Seigneur Jésus-Christ kumbama chanjolama netolama pozali malamu na pamboli nzambe na nguya mokonji yo sepelaka tolobi te bato babima na kati na stupidité babima na kati na lâcheté babima na kati na naïveté yobi te bomoto kufa bozoba soko za makambo eza bomoto kufa ezali bozoba yo sepelaka te ke bato na yo babeba yango ozosenga na bana na yo tata babatela bana na yo bakango bana na yo na sengo bazangaki mayele opesa bango mayele pe opesa bango yebi ozongisa bango olakisa bango yambo likambo moko ye nanu te tata olakisa bango deja na bandoto na bavision batelema balongwa mpo eza motambo monene oyo bato mingi bazokomiyeba te bazalaka bongo me bimisa bango na kati na likambo sosolisa bango mateya oyo esosolisa bango emonisa bango bamona yango na ndoto mpe na bavision tata pambola baoyo bakwesamaka na kati na makambo oyo telemisa tata nani yango akoki koloba te akwesama na likambo moko te azalaki lâche na likambo te moto moko te balâche te ezala ndenge ebene mais ekóma lokola bitidi te ekóma lokola te ke ekota na kati na misisa ya bana na yo ekóma lokola ke maladi na kati na bango babima bimisa bana na yo bimisa mpe bapays na biso na kati na makambo oyo bapays bamboka na biso tobima na balâche te makambo ndenge tosinya bacontrat ya ndenge na ndenge na bapaya na bamboka paya tokamata bawolo na biso tokamata badiama bakolekte na biso topesa yango sans que tozoba intérêt ndenge bakomi koya kosala oyo bango balingi po te tosusu tosinya bacontrat po te bakontinue na biso batata na biso basinyaka bacontrat lelo tozofuta yango lelo tozopaye yango mwana nzambe lekida tata nandimi te mokonzi yo kopambola nandimi te mokonzi yo kobenir bana na yo napamboli yo na kombo na tata oyo nopusana lobi bongo amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, vous avez bongo na kati na chaîne na bino ya télévision Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Bo partager mateya oyo kola mona bino, kola za na bino. Tumona nini dimanche ezali koya kola pambola bino. Amen.